Main fixe. Tusamba. Muzora kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tata Nzambi mfumoto Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu kiangani mpevya nlongo sadisi. Kiampila matondo tufuti kuvutulila. Muzola yenlemvo biwutata mwana songa kwa beto basumuki. Beto katoka letu tubantuko. Katwa za yetu Nzambi ko. Kansi lumbukia wunu. Munkenda yezola bebeno batatu banlongo. Lutu kituli wumbo benthalu. Munzo yangentinu sebaudi. Tufutu lifunda na matondo. Tuisi libonso bona fukieto. Kokila kankokila tutombu kanga kumongo mukuzikulu muna drapo. Titutombu langa mukonso nsuka. Isungula wunu kianzole musabala. Kokila ya kianzole. Tukuzilongu kanga ye baka nduenga ye ntona. Kwange tata mwanda velela. Bika vwa fulu za nkutu za ntima mieto. Watuvana mpe unkabu. Walundi la mambo maku yesadi lamo. Vonda meso meto makinsuni. Utuvuati samaki mwanda. Mpasi vota moni na muki mwanda. Twawila muki mwanda. Twadiate la muki mwanda. Katuilifuanana. Yebisingalati ya bamono kwa babu zengi. Bayante kila monsuni. Bayenda manis, bayante kila mumpeve. Bayenda manisi na monsuni. Bika watu simba kulunene lwako. Ya watu konka kunsia mavemako. Programu ya onzo no yikubikili. Kwa betu mulumbukia unu. Bika ya vyo kila kunsia wisa yelendo bebeno batatu banlongo muse. Mwana yetata mwanda velela. Encha muza mfumo wetu Yesu Kristo. Yezola kwa Nzambi wa seditu. Ye unto adia mwanda velela. Bika wa kalanga yeto tuka kwa yelemvu. Se mwane mwanda velela. Amen. Pour les saluts. Salut. Main fixe. À droite. Droite. Na kombo ya tata mwana pita tamani mo santo yamboto ko introduire programme na biso tuko banla nanu na ba communiquer tuzali nango awa. Izali communiquer ya yamboto ko tanga ya koreki pena communiquer mi bale mususu o izali na programme na biso awa. Pona bande ko koreki communiquer erobi boye. Communiquer koreki très urgent.
Kamba le 8 octobre 2024 na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu na lotomo ya papa Mbanza papa Mbenza Kiangani esengami na mwana nyonso ya koreki na le 4 camps ya Nkamba pe ba pèlerin tokende kosilisa musala oyo tobandaki ya kolona mbala omboka kikoka lobi na mokolo mwa misato ya le 9 octobre 2024 na Tongo. Notez bien, oyo tokoya na losambo ya Tongo toya libela pamba te sima ya koyemba tokei mbala moko. Biso baye tokokoka kokoma na Mbanza te olamuki kaka mbala moko okei na kikoka. Tolakisa volonté oyo tokolakisaka tango nyonso epai ya Nzambe na biso. Pour le comité, Papa Simon Lunkembisa, président national AI. Communiqué ya mibale suite ya ba observation oyo eyeli ngai président ya la jeunesse ya Nkamba na ndenge tata molimo mosantu azali kobenga biso batata pe ba mama pona koya kolobela likambo songolo oyo abengeli yo tokendaka molai te parce que souci ezalaka toyoka ya mingi ya ye tata molimo mosantu bongo to bongo te tozali kopesana matei ezali ba observation eyeli ngai pe na komisi na bino nyonso bankango na banzi toyokani na esika na soki na biengami epai tata molimo mosantu ya kolobela likambo songolo tokende mokuseme tokendaka molai te pamba te na pembeni bandeko mingi babetaka mabako ya makasi makambo ekomeli ngai nde na komisi na biso nyonso pour que tozala la page na oyo etali ba intervention oyo tata molimo mosantu abengelaka biso ya misato na ntina ya sinsani ya défilé tolobelaki yango me tozalaki nanu mingi te na défilé mabina ekomi koya makasi lokola bandimi te na ntango touti kuna na esplanade koya kokotisa tata molimo mosantu na ndako na ye faki soki papa molimo mosantu akoti tokataka miziki mbala moko pamba te miziki wana eyaka mpo na ye ntango toye kotika ye miziki wana mpo na ye soki akoti na ndako tokati miziki tozongi inde tozongisi bambungi na depo na banzi toyokani pe nalingaki nabosa na susu elema moko soki eza pe na bato misusu omona abengami te na poso na ye kaka alingi koya koloba awa batata pe bamama mwa lememia esengeli koka kozala soki obengami te mpo ya koloba na banzi ovandi kaka esika na yo ovandi na kima nyonso nakanisi toyokani tosilisi boye na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tata molimo mosantu topesi merci ya mingi na ntina mosusu te na ndenge esepelisi yo na mokolo mwa lelo ya le 8 octobre 2024 tokoka lisusu koyanga na boye pamba te na mokolo mwa yenga olakaki biso ete na makambo mosusu etikali tokolobela yango mokolo na mibale. Nzambe na biso topesi merci ya mingi na ndenge opesi biso mwa konzo to makasi ya kokoma na poka ya mokolo mwa lelo koya kolanda ba leçon bobongiseli biso surtout ba leçon pe ya 5 mois epai ya papa Mbanza ya solo Nzambe na biso ndenge kolobelaka ngo ntango nyonso ete tozali bana ya mapambolo c'est vrai ezali penza bongo pamba te tozwi libula oyo eleki bomengo nyonso mokili oyo présence ya bino banzambe epai na biso bayindo libota oyo ezalaki ya kobwakama tozalaki susu ntina te yo na boyoka nini na yo na nkolo na biso Yesu Kristo ndenge kotangamaka na Jean 14:15 à 17 nkolo alaki ete na kotika bino bitiki te na kozonga epai na tata kosengela bino mosungi aya kovanda na bino libela na libela likambo lango likokisami mpo na biso bana Afrique tomoni tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo mosantu kati na yo papa Kimbangu Kiangani
et lika na biso bana ya Afrika en général pe RDC en particulier. Tata Molimo Mosanto okoki solo na lokumu na boyokani na bino nkolo Yesu Kristo na yo meta Tata Molimo Mosanto ya koya kovanda libela kati na biso bana ya Afrika. Nzambe na biso lokumu ezonge pa na yo. Tomi bongisi biso ba jeune to ye na basani ya pamba koya kolanda ba leçon bo bongisi li biso ndenge tolobeli yango. Tozali ko pousse na malembe na molulu ya monene ya le 12 octobre. Le luto kokisi 2024. Na le 12 octobre na 51 nde nzoto na molimo bikabonaki. Me yambo okoma kuna obetlaki tata de swemi ndompete le camarade na yo lisolo. Ndenge bozali ko solola mbala na mbala olobaki na ye ete camarade ngai ndenge zali komona ngai boye mikolo na kokangama na kokende mboka mosika kasi soki oyoki ete nakufi koloba te ete nakufi na kozonga lisusu mwana muke sini wana olakisa ngo na le 11 octobre 51 olonge na Lubumbashi oye na mboka Mpemba koya ko rappeler camarade na papa de Swemi likambo wana olobaki na ye na 1913 soki na bosanité okomi na nzela ya zamba otelemi za kobenga ye diswemi na mungunga mukolo diswemi ye epai azalaki kosala na bilanga ayoki mungongo ayoko bima na kati na nzela ayoko kuta mwana muke atoni ye mwana omoni mutu oto azali kobenga ngai ye kaka mwana nazali kotala kaka misu kaka bongo pamba yambala mibale atuni alobi eloko te yambala ya misatu tango papa de Swemi atuni yo mbala moko yo répondre kasi ngai mutu naza kobenga yo te mbala moko mutu de Swemi ase rappele nkundi oyebisiki na leki na nkamba bongo ya kotala ngai ilikaki mikolo mwa muke papa de Swemi pe bayaki na nkamba wa papa de Swemi papa nani na mboka Ntsenga papa Jatuka Pierre na papa Matuba pe bayaka na nkamba koya kotala yo bebe obotami kutu na bosani papa Swemi ngoma yebisi ko gome tango kozonga mwana muke yo nkundi to camarade na ngai okome mangai likamona pe kokisama ka bongo vendredi 2 octobre 51 obotami na mikolo mileki bamoto de Swemi pe bayaki koya kotala yo pe moto de Swemi tango bakutane na mama mwilu apesi bebe mbala moko moto de Swemi se rappela le makambo nkunda epseki ngai makokisami na memi azomi mwana muke kimbangisme oye solo tozali bana mapamboli esengo etondi kati na mitema komona Nzambe na misu na yebaki Tata Molimo Mosanto likambo kaka tozali kosenga papa mokili na yo oyo esili kobeba olaki moto de Swemi na kozonga lisusu mwana muke pouvoir nyonso papa ezali ya yo Nzambe yango ya nyonso yo Tata Molimo Mosanto mokili na yo papa ebebi papa talela biso mokili na yo pasi omeni mingi biso bana na yo kosikama ya sorte nyonso biso bana na yo papa partout apa bongusila biso mokili ezwa kimia likolo pese esanzola bino na kombo na Tata Molimo Mosanto amen. Papa de la ville où ils ont fait la loi site. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Bajen, oye! Bajen, oye! Bajen, oye! Oye, 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 espoir de l'Église.
Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalemu idyamba dikundanga tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela. Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani mwanda velela. Wazola, walembizola, kakaikaka, yandikaka, yandikaka, yandikake. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Bonso butulendi kwa papa president national ya Nkamba. Tuena kintwadi ye tata nzambi ye mfumoto Yesu Kristo. Diambo dia ngitukulu mumeso meto kansi kwa nzambi kadena ndi diambo dia ngitukuluku. Kanda wa Yohani mukapu kya ntete vana kimbadu kuluva kala ye diambo. Diambo dia kala ye nzambi. Diambo inzambi. Diambo dia vuatanito imfumoto Yesu Kristo. Mfumu Yesu Kristo yandivo umbweni mweni se. Muntu kalendi kwenda kwa seko ovoka kavyokele vangena monoko. Kimbangisi oye! Tata mwanda velela kayiza munkangala kakako. Ongatu yani mosi. Wakulumuka yelu yalu luandi lwa Zulu. Wena yemin luengi simyandi. Nyome mikalanga lukufi kimbati. Yandi tata mwanda velela. Tuena kindwadi yesedi eto tata mfumu mbanza. Tata nluengisi. Tata nsongya nzila. Yandi tata mfumu mbanza wasiswa sinzidi. Mumu Yerusalemi tuka muna 1921 munkanga maya tata Simoni Kimbangu. Tata mfumu mbanza wadilwa ndefi. Ovokulendi salavayika mu Yerusalemi ko. Imu yiku sisidi. Imu mumpe yiku bwana. Yandi watumbwa mukala nkengidi. A Yerusalemi. Ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi. Yandi mpe mbangi ya kimona meso. Mumahonso no mavyoka. Mu 5 mois. Muna 1989. Mumu Yerusalemi. Wena yeto kintwadi. Tulombele kwa sedi yeto. Watutela mana. Beto bana bakuta kufana kiambote. Faki.
Pika twakubike nomoko twavana sedieto tata mfumo mbanza kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele ko kuvwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye tata nzambi vakati kwa bana babantu kanda nzambi yandivo endumba sika yaka yebuta mwana wa bakala yandi sikapikwa Emmanuel disongele nzambi vakati kwa bantu mbikudulu yisilungana na mubeto landela nsilulu za mfumoto Yesu Kristo fokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula kadika kanzeiko kakafikambi kambi fefikunda yandi kintwadi beto tubankwa nsambu mumbandu iyanya dienga de tata mwanda velela disengolo nkene vabeto etata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wakulumuka yewena yeto tuka munalumbu kya kumiyezole mungonda yavwa mumvu funda di mosinga manana ilunana yensambodya tata Simoni Kimbangu wena yetu kintwadi na telumbu kya unu kasobeleko bonso buka kadila ibukena ibukana tata manakala kadi yandi inzambi nzambi yatekila kuntwalandi kayenako nzambi nalanda kunimandi mpe kayenako yandi wanhete yandi mpe wantsuka yandi mpe utukutikisi mpasi katulonga ndwenga yenzailu mpasi twazaba bonsu tufutukitabila kadi lumbu kimosiketu kutuvingila kuntwala tulombele kwa sedito tata mwanda velela watu tela mana beto bana tukuvana kyambote faki Pika tokubike nomoko twavana sedito tata mwanda velela kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tuendele kutuvwana sedito wanzambi tutata mwanda velela beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa. Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Batata oye! Batata oye! Batata oye! Bamama oye! Bamama oye! Bamama oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Euni! Imbazi! Bilumbia kului! Iyangalala! Esengobi esengote! Kiesi voka kiesi kui. Tsai voka tsai kui. Oyo Yerusalemien. Tous allez ici. Merci. Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi mkona biso ya ba jeune. Tuyokaka makambwa 5 mois na papa Mbenza. Likambo monene oyo tosimba ngo makasi. Na ndenge tondimike oyo Yerusalemi. Kozala na Yerusalemi, esengo bi esengo te. L'action que Tata Nzambe nkolo Yesu Tata Molimo Santo bazali wapi Banjelo bazalaka wapi Bon, tu en as raison, hein? Parce que le 6 juin, maintenant c'est hier. Nana Kabola Bitumba. Angelo. Donc, Bazalia. Ah bon? Si on a bon autres, ton batte la bête, ton batte la thé. Ce qui, ton monnaie dit qu'à moi, ton repère ça bien, ton repère ça terre. Poèse à la terre à Yerusalem. Bon, vous me dites, le commandant, tu es ma bête. Bisoto lingité toujours en son aboumba. Le monde qui passe, ma coque, ma monde qui passe. Tango et tous allez tourner à Bisson.
yango mokolo yenga mekaki koloba biso tolobaki oyo etikali mardi kaka lelo bien lelo te yango tolingi tozongela batangela biso esika wana papa Kabemba na papa nani papa Elebe oyo etikali tolobaki te tokokontina ngo bachapitre oyo etikalaki wana boleka liboso toyoka papa Kimbangu akei fuma mbaza fuma longo batikali na mama mwilo ndako ekweyi sika batangaki David mpe ndako ekweyaka makambo eza na kati wana biso tokokisi deja 100 ans nde tobandeli na 0 zaki 3 5 15 tozokontinue kaka tolanda ngai nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci Tata Molimo Centre na kopesa biso liloba mokanda oyo Tata Molimo Centre apesaki biso mokolo moyenga yango oyo Amos chapitre 9 verset 11 totangaki yango na komba Tata Mwana Molimo Centre tozongeli yango lisusu lelo. Yahweh akobongisa Israël. Yahweh alobi libota na Dawidi ekomi lokola ndaku ebukana mokolo ezali na kobongisa yango na kobongisa bisika oyo epasuka na kotelemisa bamir na yango na kozongisa yango ndenge ezalaki liboso na kombo na Tata la Mwana Molimo Centre. Na kombo na Tata na Mwana pe Tata Molimo Centre tozali kopesa ndimbola buke na lolenge Tata Mokonzi Abule alobelaki mokolo moyenga mpona ntina na kotelemisa lisusu Yerusalemi na kozala na biteni mibale na kolobela mpona ntina na likambo wana na kolobela kotelemisa Yerusalemi na niveau spirituel na molimo pe na niveau ya nzoto matériel po emonana ndenge totangi kuna te mikolo koya na kosala lisusu na kotelemisa ngo ndenge ezalaki liboso na niveau spirituel baye basalaki Yerusalemi ya kala makelele ezalaki te ndenge balobi na biso na 1 roi chapitre 6 verset 7 ete na Yerusalemi ya kala tanga bazali kotonga makelele ya marteau eyokanaki te me ndenge nini bazali kobeta marteau makelele eyokana te elingi koba bazalaki vraiment na bolingo makasi na ntango bamibongisaki mpona kotonga Yerusalemi kowela na katikati na bango ezalaki te yango na lelo tozali komona Tata Mokonzi Abule azali kotinda biso mabondeli babeku makasi mpote soki totongi deja Yerusalemi na molimo na bunzoto eloko mo ekokanga biso nzela ekozala te tokokende kaka liboso yango na ntina na botongi na bolimo poto bima na nzoto papa mfumalongo papa Diange de continua atundaki batata na biso bazaki na ntango wana ete totonga Yerusalemi na maboko
to sambela po ekita na ekita likolo ekita na se batata bazongisaki te totonga yango na maboko na biso moko penza po tokozwila yango libonza. Yango wana bolingo ezalaki makasi na tango wana batata babandaki mosala po bapesi biso ndakisa bolingo ya 56. Yango wana tozwi ndakisa na bato ya kala na Néhémie na chapitre 1 pardon verset ekita azalaki na boumbu. Azalaki na boumbu ndenge touti koloba te boumbu ezali malamu te. Bazalaki na boumbu. Mais aza na boumbu makanisi na ye nyonso ezalaki na Yerusalem. Ndenge baza kosenga biso pe lelo bipai tokouta pe tokokende matoi na biso miso na biso nyonso ezala na Yerusalem. Toyeba Yerusalem alobi nini? Esengeli na biso tozala na volonté makasi. Néhémie azalaki na volonté makasi. A réconfortaki bandeko na ye tango bapesi ye nzela na kokende kotonga Yerusalem alendisaki bango batelema po te batonga. Néhémie chapitre 2 verset 18. Esdras chapitre 1 verset 3 balobi na biso te sengeli na biso to bango batata na biso na ntango na bazaka kokanisa Yerusalem tango nyonso makanisi na bango nyonso ezalaki na Yerusalem mpe bamataki na Yerusalem mpo baka kotonga. Moto na moto azwaki eloko oyo azalaki nango amati nango na Yerusalem mpo te baka kotonga lisusu Yerusalem. Elaka wana ezali lelo kati na biso parce que pesamai na biso na Esaïe chapitre 58 verset 12 balobi na biso te bilenge na yo bakoya sima bakotelema mpe bakotonga lisusu Yerusalem. Donc eza elaka 4 na biso na ntembete nzembo eza kati na biso lutatamana mosala saloki ase. Donc batata na bino bayaki lelo komi tour na biso pona kosala nzembo ne yema makamingi na biso awa na kati na faki. Yango na batata ba mama tozwi ndakisa ya batata mibale tozaki na bango awa papa mfuma mbaza na papa mfuma long bazaki na 7 ans bazaki na 5 ans batongaki ndako ya mama mwilu eli ko banini pote papa azwa susu ndakisa wana mpona koyebisa biso yango ba papa bazalaki bana bamonaki te ndako ya mama na bango ekufi devant l'impossible nul n'est tenu. Donc soki likambo ekomi yindi ekomi matata donc moya kozonga susu bezalaki te bamonaki moya kosusu kosala te batalaki bomwana na bango te batelemaki bameka nzoto. Lelo biso tozali bana mama na biso lingomba mama na biso Yerusalem aza na bosenga aza na bozangi siko biso bana na etolobi nini parce que papa balakisaki biso ndakisa batiaki bomwana na bango liboso te mais batiaki volonté advienne que pourra po batelema po te baka kosala mosala. Biso mpe tocha bobola na biso liboso te bozangi te me totelema po te tokosala mosala oyo epesameli biso. Yango na soki tokoki kotonga ndako ya mulai munene te me ata nzete toko kolona te ndenge bankoko balobaka okoki kotonga koko zaloza na mbongo te me po kolona nzete. Yango na tolobi na biso ete biso nyonso ezala batata ezala ba mama mikolo bo bakomi na âge avancé oyo bakoko zala na ba $100 te po totonga Yerusalem me toli mpona kosangisa bilenge mpona koyebisa bango te tala lingoma ndenge bandaki tala ndenge tozali kosalela tala ndenge tozali kovandela ndenge papa to défendre to longisa mboka na biso Yerusalem. Est-ce que esengeli okota université tozala na mbongo mingi mpona kopesa mutu toli nzoka nde toli oyo ewuti na mutu awumeli na ntango mulai eza lokola mai ya malili elendisaka misisa na Proverbe 25-25. Yango na batata ba mama pona biso ba jeune biso ata toza na mbongo te mais makasi toza makasi papa mfuambaza ya koloba te tango batongaka toza na besoin mbongo toza na besoin ya batu ya main d'œuvre c'est to mataka mingi na Yerusalem tango musala monani bisika no tozali to yaka poto pesa maboko ba bazana mongo bakobibisa na biso mpe tokosala musala. Bandeko oyo bazali na mikili ya mpoto bango bazana facilité ya kozwa mbongo libingi na Afrique etombwami na bandeko oyo bazana mikili ya poto na ba Amerique ya bido pe bandeko bazana mpoto tozali na botogi Yerusalem moye kolala susu mpogi ezali te
totelema po tobongisa mosala yango ekokende liboso topesa bamoyen lokola bino bokokoka kozwa te koya te mpona mikakatano ya mikanda me bamoyen na bino ekosunga biso nakisa oyo topesi ya Yeremia azalaki na bowumbu, Nehemi azalaki na bowumbu, me makaniseli nyonso ezalaki na Yerusalem, ye mpe moto ya liboso azwaki nzela mpo aya kotelemisa Yerusalem. Tolongola kobanga katikati na biso lokola papa Mpukuta alongolaki kobanga adefiaki mondele malgré mobeko ezalaki, me papa Mpukuta atelemaki abi oyo koya eya acha maboko mpona kosto mutu na mutu kotala nsima te kolanda bilobela te telema tocha maboko pote mosala ekokende liboso. Mpona biso baye bafamille ya basarabalat na batobi ya banotien atoka esika ezali susu kati na biso awa te lokola tosepeli na etinda ya mokonzi ya bule te totikali tosepeli na botongi papa malamu totika biso Yerusalem biso ba toza na mposa kotonga toko kotonga tobosana te ke Nzambe asi apesa deja orientation negeni na kosala na ba oyo bazeli kobebisa musala na chapitre papa pesi ya Amos chapitre 9 na biso tangi na verset 11 mais soko bana verset 1 na verset 10 yo moko tanga komona ba retribution to etumbu o Nzambe abokisaki mpona kosala musala wana lokola bino bozali na intérêt wate botikela bisato na ba mama bazali awa tozala tinga et kokosala musala wana ekokende liboso papa na kotelema wana po toza batu bibale na kombo tata mwana pele mosantu na komona Nzambe tata mwana tata molio mosantu Nzambe na ngai pe tata na ngai ya liboso topesi merci boponami na biso ezali po toza na mayele te ezali volonté na yo moko Nzambe ya liboso limisa masumu na biso pe pesa biso mayele o biso tozali koloba tozali kaka simple instrument o ezali kouta epai na yo yango wana nde biso tozali kobimisa soko yo pesi biso eloko te biso mpe toza na eloko moko ya koloba te na nkombo na tata mwana tata molio mosantu oyo ebiangami ete bokonzi na Nzambe ekiti na likolo eye evandi elongo na biso kilongo na Nzambe esakolamaka na Apocalypse chapitre 21 verset 3 kokamata de 3 jusqu'au 7 Nzambe ye moko akovanda elongo na bato bato bakozala bato na ye libota na ye mpe akopangwisa mpisoli na misu na bango Nzambe akozala elongo na bato na ye Dieu avec eux ye il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Likambo na tata Nzambe so ezalaka liboso liloba elaka soko elaka epesami nde ye kokokisama soki Nzambe apesi elaka te esika wana mpe mosala na Nzambe ekoki kosalama te. Tokozala un peu méthodique. Likambo yango esakolamaka ekomi awa epai na biso na nkamba Yerusalem lolenge kani parce que likambo ekoki kokomela biso te boye te tosakoli yango sans que ezala na ba preuve te esakolamaka ya solo prophète Esaïe asakolaki alobaki na Esaïe chapitre 19 au bani na 18 tikuna na se alobi au centre de l'Afrique il y aura un hôtel dédié à Dieu et tout melonambeka na Yahweh temple na Nzambe et kozala katikati na Égypte en ce moment là bazako bengango Égypte plus tard tango bati Éthiopie et kobi Afrique noire mais zali Esaïe asakola kete ekozala awa Nzambe aibisaki na Esaïe asakola que na katikati na Afrique bakokende na bombo ekozala kati na bango Nzambe akotindela bango mosungi oyo akobundela bango mpe akokangola bango kolongola bango na kati na bombo e bakosalela Nzambe donc au cœur ezali en termes de débit le plus important au monde ezali en Afrique ezali
Amazon kuna en Amérique. Mais fleuve Congo, c'est le plus important fleuve en Afrique en termes de débit. Donc, mon Kiliangwa, bah, fleuve, et Zalinde Yabiso. Parce qu'il n'y a pas que le fleuve Congo, il y a Siloam ou il y a Similik. Donc, mon Kiliango, et Zalinde Yabiso. Et, prophète Sophonie à Lobi, dans 3 verset 10, à Lobi, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, à Pessi les sous précision, qu'il s'agit de l'Afrique noire. Et bah, géographe, bah, Lobi, parti wana, ou bah, adorateur ya Nzambe, bah, monana, et ils allaient géographiquement, partie septentrionale de l'Afrique, c'est-à-dire Congo, l'antique royaume de Congo. Donc, ici, Kabiso Tozal. Et ça l'Angola, et ça la RDC, et ça la Congo-Brazza. Au Koko Baksa Gabon, moké, na Cameroun, moké. Donc, oyo nyon soto, et ça la qui Congo. Ba prophète déjà, kuna ba sakola ki yango na Israël. Et nkolo Yesu, tango ya botami, aye kolo balikamo yango. Na Matthieu verset 21, chapitre 21, verset 43, que bokonzi na likolo e kolongola makati na bino, c'est-à-dire d'Israël, et kopé sa melali botamusus. Donc, likamo ezalaka na Israël, yango nde likamo na biso, nzambe na Israël, nzambe nde ya biso. Yerusalem oyo ekomeli biso par hasard te mpo esakola maka. Yango nde likamo ekokisami ndenge ezali koloba ba dialongana ekokisami na kati na biso papa. Papa, likamo na Nzambe na koti deuxième partie pe ekosalaka ka 2 parties wada ou 2 parties asuk. Papa, na 1910 na mois ya septembre, à partir à le 13